Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Salut fidèles téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde, Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, Angola, partout, vous chance Irlanda. Émission sur la bien, émission sur la bien, émission na bien, vous chance Irlanda chaque fois et chaque semaine na chaîne la Ramoko, tous na chaîne tous na Maliban Namboka, info 16 mm, Mwinga Mobile Bitoko, le but des garçons, Brazala bien abattu et na Katia Soli télévision, on avait pour ça Kinshasa, ils ont consommé dans Brazzaville, Angola, partout dans le monde parce que tozape na TNT ninga kaizalaka kilelo na kati ya ville pour ça Kinshasa journal lelo to yambeli bino artiste musicien ou a évolué à sa carrière solo yemoko azana titre moko déjà si a lancé dans les réseaux sociaux yena ni splendeur aza gentala aza compositeur ou tobenga ba parolier bato ba komaka nzembo aza guitariste et aza pe chanteur musicien donc yende lelo aza na plateau ya solo la bien ndeto beta ma solo na kati ya 16 mm info 16 tous en abino il n'a qu'à sur la télévision artiste azokota comme on a splendeur aza artiste musicien aza complet aza parolier artiste okota aza parolier et aza compositeur parolier aza pe guitariste lelo aza chanteur. Bonjour artiste. Bonjour mon frère Jacques. Soyez le bienvenu na plateau sur la vidéo. Artiste ba congolais nyo sobo lando libanda mboka na ana Congo Kinshasa ba yebi ki oza déjà artiste et musicien parce que ou épaté déjà monde sur le plat réseaux sociaux ni ote ka ba biloko no plateforme lelo ondimi ko répondre une invitation ya solo la bien na plateau solo la bien journée lelo na kati ya Soli télévision ba nouvelles années na eloko sali eza album ou bien eza single. Ouais, eza single na tirango na album après tout cela et ko bima 2021 merci côté omoni l'équipe à place moko ba yebi yote moni parcours nanga na bandi pas présent na biso ni tant na bandi comme guitariste oui ba guitariste na moi kala ba guitariste ba za yebana lelo komi ato beti nini au monde na bato faut ba expliquer Joana beta ki pa mutu tena mais le bosso zaki au monde na solo biflam oui bi maman beta pas ve 20 oki japonais beta ba guitariste ba za na ba succès mo mais lelo penda ndinga mabete ezalaka penda te apaka kande na mona ka vena biso pemba kauz muso tangi mais po penda guitariste bat baye ba ezalaka mo passe et puis tant na ero longwa wana na eko kutana na maestro Fabo tant que parolier Les métiers noirs après c'est vraiment moté sikazali na eko kutana na e o moni ke musala na osala ka exemple musala mo boye po yeba ezalaka mo passe koyo na moni Nathalie na betala guitare na komaka nzembo et puis na kopesa bambote na vie nanga vigoré de camp ayosenga petit na betala guitare bien banzembo wana ntango ye osalaka ngo yemba yango na vani abipe na yembaka bi okoyemba mpe ye nde moto alamusaki nga nakomi kobose ti yango ye kopesa simbisa miso wana na bibisi na bato kutu na travaillaka na bango nasali bango surprise babinga na makambo wana te bayebi na makambo wana te artiste splendeur nde aza na plateau sur la bien journal lelo en tout cas esala bino jour te aza artiste complet akomaka abetaka mpe ayembaka artiste ere ozwaki idée ya koyemba banzembo oyo moko komaka osi référaki na nini na baguitariste ntango nazwaki idée okomaka nzembo obeta guitare soki obana koyemba osi référaki na flamme kapaya osi référaki na nazwaki idée wana epa moni
nayokaka mpe ve na biso quadre trop nayebi ke valeka mpe na parcours wana parolier guitare mpe ti akomi rambo epuis natalaki mpe ve na biso eloko akandi eza nango makambo ya sika te eza nango daa bamikolo basala biso mpe toyeka wana yango moni bapesaki bango timbisa miso wana opesaki bango timbisa misu. Est-ce qu'il na timbisa misu sur les plateformes nini au lancé oza déjà dans les bons? Oui, dans les bons, j'ai moissali 3 semaines, na 3 jours. Mais et puis c'est déjà des productions, déjà en production moi le 25 et puis na le premier. Et ça déjà bien et puis so missing Jembo. Et ça va misu ba senga wa vidéo na makasi. Omona imo bazo luka mais ngakutu na ndima kipete oyebanite ochelo na yo. Et que indépendant bien tine na plateforme ozomona penda bato bazotala ba GMP et puis omona ba vidéo plus de 150 vidéos bongo misusu bato soko ozala na 5 contacts ba contact bakisami osanti penda bato akomela artiste félicitations okomo solo là donc eza penda dans les bons ranking nini esalaki entre yo na Mondibu po okite Mondibu oya pa maestro te. Aucun problème. Est-ce que dès que vous travaillez dans maestro, vous travaillez qui un contrat ou bien vous avez comme travailleur? Tu es contracté comme collaborateur, mais au PSI, il y a PSI. Donc, PSI est comme à un moment où tu mets ça qui. Ah, PSI, tu es coupé ça. Au moins, il y a bilo moi là artiste et vanité, il y a beaucoup de temps, au PSI, il y a PSI. Mais tokomi na moment moko boye to yaki okoma na moment na ye ata ya za na poto na partir à WhatsApp tingi banzemi mais ya tindelo mbongo te ya tindelo pe lokote mais tant oya le contraire kutu akome na niveau omona ayebisinga luka bato na bwa kelo bango dans la place il y a pesa mbongo en esprit te a pesa no mbongo pesa mbongo après atindo pe luka ba contact et puis makambo a sala yo. Merci fidèles téléspectateurs, artistes à Zana Plateau. Il y a un splendide à Zana Borna et Tim Sami surtout que souffler dans bientôt beaucoup moins mais tout sur le long au tag artistes aïe na sur la bien placé sur le Sahara la jeune talent place ça la rappeler que nos jeunes talent va évoluer na sur la télévision et info 16 ndemo si abonné on a place nini total na malibanda na mokili mobimba ba tout oiseau chance Rolanda biso balanda biso na info 16 tous ans. Artiste, qu'il est là, au Bimisi Timbisa Misu. Au lancé, on peut déjà dans la chaîne congolaise. Normalement, il faut banda déjà les 25. Si quelqu'un en a eu un moment, pour ça un mois le 23 décembre, et pour ça un mois, on a ta évolution. On a déjà, c'est bon. Ce qui n'a tchango kaka na TV et mouro yoka. Au monde en ça peut battre déjà, parce que et les cas battre quand on a audio awa. Webi awa pour bato batala ngo bakota YouTube batali mais mingi na mona na Europe déjà mona beno bandi mutaselo vidéo atindelo atango na TV tinda pe bango lelo batala ngo na info c'est oui nde baza we bazola nanga bala bango nde mba tinda nga nzembo za bien Europe wa to mona yo lovela mo idée no za nini wana projet nini expliquer biso misusu pe ozo solana ba on la WhatsApp misu ba loboso na biso na WhatsApp bongo ba o misusu ba tala yo baza numéro noté. Merci Sadam Masamuna Masana ngasi ma caméra toujours évoluer ka ndenge izaraka parce que solo la bien et sur ça va gêner. Artiste de l'heure le 25 au Timbisa misu na terrain. Où Rasson peut attirer déjà formidable na terrain, ils ont cartonné. Aux hommes que aux allez tout fait. Timbisa misu za nango déjà ko banda ko le kande na ba TV na biso wa na kin les années les 25 donc ngana bimisa ko tu liboso ave na biso ngana zo sala concurrence na mututé timbisa miso na ngeza timbisa miso wana ata ve na biso 20 na yo kia koloba tu as na idée et lingo la kisana on timbisa miso pour et salité zebele na Congo il faut mutu atalara habillement ba jeune fille yango yo zaki de timbisa miso moni biso toza ba akolo bani ba artiste toza ba éducateur à masse tango sala nzembo il faut aux en a thème moko boye ils allaient frapper puis tango sa nzembo mutayo kaka nzembo noté pour ayemba abina eza sitsi et puis attirer l'eau morte ya bien à 4
mpo banzembo mosusu ezalaka nzembo mpe nabinaki yango mais à part kobina eloko nini nazwa na kati eza banzembo mosusu boye mokolo moko azoyemba ngo libanda ezobeta omona mwa moke na kati ya lopangu alandika baese yo kolanda ngo te banzembo wana boyemba yango te omwa balingaka nzembo wana bayoka yango soko kaka baza bamikolo mais nzembo timbisa miso eza nzembo moko boye ezoedike bato eza mpena na kati ya société soki ntango bakotia yango bato bakolanda okomona makambo ezoloba eza mwasi azoyebisa mobali makambo moko boye tobandaki na ntango ya pasi basi oyo baalanda lelo na ntango wana eske bazalaki te soki okomi na mbongo kozala mayele baprojet mosusu tobanda osala na yo soki okomi na mbongo tosala boye lelo ate eloko mbisa miso idée wana yo moko okomaki otaki paroli ou bien osespiraki mpe na biloko maestro mpo boyaka na biloko moko ye aye nango yo toye nango bopalpe yango bopesa yango forme te nga so nakoma nzembo nayokaka motu te nalingaka mpe te nayoka eloko moko boye bongo nakopie te azala so nafandi mpo baparoli ebele nga na banda basala nzembo na nasimba dictionnaire te na nasimba eloko moko te nalingaka nazala naturel okola na village te nakona village okoza na agine soki osimbi eloko te tovandika bodo ba inspiration te nga na s'inspira nga na kozala na bimi inspiration na ngai neti na eutaka nde na bimi bongo epui na kozala tofandi bobeta masolo eza biloko mosusu kutu moto alobi yango menga eloko eza bien akamwe na sai nzembo nayembi makambo ye alobaki neti natimbisa miso osespiraki na nini abiema bafille natimbisa miso oyoki te nzembo wana nde eloba mwasi azoloba papa yebisanga soki kopalove yanga na yo esili mpona mpia kozalaki opesanga kangasa pression bandongi ndeko masuppression lokola ya nguma après avoir komela moto ye distraction elutaka ye nzoto mwasi azoloba mobali nayebisa ye soki kope ya love ya bango mibale esili mpona mpiaka kanda ye nayebisa bando apesa bolingo moko ya bien eza mpe na mwasi na nga tokosala boye ntango soki akomi na mbongo bolingo moko ekomi ya sous pression mais na mpiaka ezalaki ya pression ekomi bolingo ya sous pression yango mwasi aloba oyoka te nde eloba lokola ya nguma après avoir komela moto ye distraction elutaka ye nzoto ye mwasi soki akomi ese kanga miso kanga mato ye lokotre komande yo te o baluka bamemaki shasa na mapeka ya bakitisa lelo zwi bazobengo bos lobi bakolobozani eloko te pasi na biso bosani yo perdre contrôle kaka boye vigo de campo babika pinga na yo lelo akomi ndoki nazondima te ke yo moto ozosala boye arter atikalaka arter soki alobi akoma assassin wana filme bebi fongola miso wa papa kote siko bato balinga mingi yango timbisa miso pelele ouvre les yeux tiana malinga latelango ta linete ya miopi soki te vigo ekozala trop tard donc ayebisa etimbisa miso soki bongo ozotimbisa te luka ta manete ya miopi olata soki te kozala trop tard. La reine Omba la patronne depuis Allemagne balobi ke mwasi ya kati Allemagne musa mwindu ya bien na kati Allemagne maman la patronne Omba. Fidèles téléspectateurs, jeunes talents et artistes et musiciens, Splendeur, Azana émission sur le bien journal de l'eau. Aujourd'hui, biso nanzela tozana artistes et musiciens, paroliers, guitaristes et chanteurs. Yena dans la plateau, journée à l'eau, tobeteni masolo. Bon, si abonné massivement notre team d'abonné dans Info 16, nous devons consommer en ça pour ça parce que la solide télévision, au retour la diffusion, la rediffusion et si les bon maintenant YouTube, au compte au Betty Info 16, au rejoindre à Zana jour au jour, na clip na ya Timbisa Nisu. L'artiste qui est le disque et bimaki avant décembre. Bina filé abimisaki. Ibrator pe abim c'est pas sorcier à bétara générique ne mo wana pe boy déjà. Toujours c'est la paix, c'est pas sorcier, finition nango. Les lopé na kati ya Villanova na moni eza na déstabilisation hein. Yo pe ozaki mingi na bango ni ne côté li maestro na Villanova. En tout cas, bina filaki 10 match qui
Thierry Mugler akei oyo kozwa lisusu masa nanga nani oyo aimba chanson nani Thierry Mugler oyo kozwa masa wana nani comment yebaki baki 5 musiciens na 4 villes En tout cas, ils ont une déstabilisation ou bien maestro a bloqué bango pour un album il y a groupe bimité il y a bimisi ya ye yango balongo ndengene en tout cas nga na oloba boye omoni na mokili avant okoma place ozokende toleka na bare so olongwa re oyo akokoma na re oyo siko bato nyonso bakutana na re bazela transport moko te omwa bato ya zando bazali omwa bato ya matete bazali ya Victor bazali ko ngai nakokutana na kozala na maestro bato wana ozoloba bana re na bango bamusicien orchestre siko ngai naza na kote mosusu parolier kolongwa na bango nakoyeba te so balongole nini so balongole nini maestro toyebi pe te balongole nini tokoluka mpe tosala émission bamusicien bakokende ebele bongo te nini eza kaka idéologie ya wenge parce que wenge bamusicien balongwaka ebele yoza na idéologie ya wenge bamusicien baki oyo basimbaki vraiment ville anova baza te bon tellement yoza mpe kaka mwana ya formateur anayebi ke ozoforme mpe kaka bamusicien ville anova ekozala toujours likolo artiste na kati ya chanson na yo ozopense lobi ozoba partenaire makasi basponsor est ce que oza na groupe d'accompagnement ou bien oza nanu kaka osa carrière solo ou bien oza mpena na orchestre ndenge ezalaka ofutaka mpe bato otake leader te na minute orchestre nanu te eza groupe d'accompagnement na sens nini soki naza na production obengi yaka boye yo yaka boye kope yango tokaboli tobeti pour l'instant orchestre ekoya nango merci kote pour l'instant groupe d'accompagnement nanu mpo orchestre na minute oyo oyebi soki osala orchestre na minute oyo ata guitariste mwana ebeli ezoleli mais tant que ayebi eza nango orchestre te eza kaka babenga yango neti nzonzini nde bato ya église balobaka soki otie soki production eza te appel mpe eza te soki production eza appel ekoti baye sikoyo nalingi naloba nzembo na bango wana timbisa miso na tieli mpo eza ya ngai me na tieli nde bato balingaka musike ya bien donc eza nzembo moko boye nazongi mpo olobi kotana jeune tala nazongi kaka kote naza jeune garçon mais jeune tala te mpo plan wana na tie mpo eza nzembo ya liboso nga nabimisa na mokili te me nzembo ya liboso oyo nde nga nayembi eza na banzembo na nga deja ezalaka na mokili oyo bato bayemba oyo bato bayemba na minoko na bango mais yo moto okoma yango me nga sikoyo nakoma yango sikoyo banzembo wana ndenge ezalaka eza yo mpo binaka nwango okoma mpe na kwemo olobi nzembo danger sikoyo biloko ya bongo eza sikoyo oza jeune garçon mais oza dans les bons ntango na bato mwade nzembo ebinisa bato osala savoir mais lelo badécouvrir ke esplande moto akoma nzembo wana pesa kotanga nde na minute omoi te nde nabi nasala baevre ebele yo mpo binaka nwango mais siko oyo nga nde nayembi na monoko yango nde eza dine na tanga lokwa timbisa miso mais oyo wana deja moto ayembi soki olingi oconfirme banzembo na nga oyo nayemba bientôt confirme ke nakoma banzembo na leka mpe nazala na maestro yo oyebi nazala te me nazala na maestro voilà nzembo nini oyo mpe notia na ville anova mpenga boyi beti mpe simbi maestro mpe nagangi mpe na bo wow te landa bemission maestro asalaka so landi bemission maestro asalaka so aleki bayebisi nzembo kitoko nakomela yo mais yo kolo evre no okomona atangi yo omoi nde maestro nde atanga bongo yango nde makasi osongamona atanga eza esusu makasi te mpo anini soko olandi diske oyoka kombo nanga biso kombo ya diske r mosusu tose référé kombo ya diske soko olandi na cible olandi album ya cible ngomba oyoka soko ndenge abwakanga olabwakanga parolier mazobwakanga akompa seke na chanson wana yo azobet akompa yango nalobi naleki koto ya président biso tanke guitariste kota maestro tanke parolier avant maestro natravai na baprésident mosusu ebele na côté
kozala parolier na sens wana quoi. Merci fidèles téléspectateurs. Asala sala, ajo sala lelo sko aomi sala yomoro. Yena ni plan de jeunes talents no benga parce que kilelo. On a solo la bien ezala système PC logo aux yeux logo pour vivre bon. To vivre bon parce que Saddam il fallait toi que le mois de décembre en haut des ans il faut tout lire bino bona besoin tout souhaiter bino ba merveille numéro zana bo bengi bo zo ba vena bino aux apena besoin to kita au peut ça va venir en live o nga benga ngoli banga visuel au bois comme mutu banga visuel ateli mon panzineti artiste bo na plateau pour vous rassurer les bienvenus et condition au PC logo aux yeux et logo artiste moi capella pour qu'il est lo batali timbisa misu mususu photocopie non parce que yo moko kolo makambo omoni na kati wemba mo introduction na mo mili na mo na yango mo na pesi yango na uti opesa yango tout à l'heure côté mususu ya nzembo wana izolo ba na monde ya lelo atoza na yo beti soki okomi na mbongo bayaya bakomi obengo ye ata uti obala soki basi batimbele pano pepere bakosekiso bakopesa tata obeti kara éduquer te contrôler compteur na yo bien soki te nombre fatira bana ye komata woka makambo na loba place wana bazolanda yo yemba oyoka makambo place wana na loba na monde ya lelo atoza na yo peti soki okomi na mbongo bayaya bakomi obengo vie ata uti obala soki basi batimbele pano pepe mpona mokili ya lelo baloba adage moko mwasi ya moto azala te mobali ya moto azala te mpwani baloba adage wana so oza na mpiaka balobeli yango te mais so komi na mbongo mwa baloba mobali ana olanda mobali ya bato tomo ayebi so mobali ya bato azalaka te mpo nini so komi na mbongo ata basere moko ya quartier wando abetokaka mwasi olekaka na kar omwaka bango babandoza so avandaki ya mibonga wika ye moko omona apesa mbota te obetaka oza marie me azolandi soka mbote na sansu wana Saddam Masamba nebiki makambo oyo Saddam Samono nebiki makambo oyo ezokota ezokende déjà musique parce que ba artiste basekisaka kaka ezala musicien ezala comédien basekisaka na ba parole na bango na ba inspiration na bango artiste na kilelo mondo koti eza glissant koza leader viva batu eza glissant au salara babilo onona ubengi masa ubengi yumoko o se focalisaka na ni na guitare ou bien oui soki na studio penda nazala na posa batu ka na live na studio penda en tout cas nazala mingi na frère na Alpha Chaco yo za do musicien studio wana donc te musicien studio te ba misusu nde na studio ndenge ni ba misusu ba soit que studio faki na batu bele ba aider ba pesa so ba aider nga bongo te nga mo mutu a train qui égoïste ndenge maestro asali album ya groupe a stoppé azu yaye abimisi ya mabe ba mise na ndenge bongo te bon nga moko nde na za boye ta mususu okozwa mutu mo bo abetelo guitar ta mususu eza ndenge yozo linga te nga moso na koti guitar na koti jack na bet na sali témoin na nga guitar et puis soki na silisi na koti na casque na sisi na keyemba et puis soki sili na bengi chanteur oyo yemba ker ayembi ker cope vide est-ce que na ba concert en live o se focaliser na nini yumo bino telemi devant micro te wana pena na tika na tiki ba okiti guitar oye na tiki na nga guitar na ye na simbi na nga micro mo pe po batu ba yeba ke oza guitariste ndeka vina biso rambo mo pe ninga sala komona azui vraiment guitar asana guitar veli de rambo azuna guitar mo beti akoti sindi kota yemba ala sibino ki apa ko yemba wana beta ka pe po za ba chanteur mususu ata do éviter mais Igwe a beta rapide de instrument oui ve a beta ka vo mona na lo bande ata do foko yeba ata do est très important roga pe na Brazzaville yebutu azande danger parce que bilo sala awa na marti za monique eza na ngwe loka sikate bina biso roga za guitariste etala lelo parce que moment on a le ka eza na ko loba monde batu misusu bazalaka auti place moko boye ya ko loba te mais tant qu'il y a l'équipe, vous comprenez qu'il y a une place telle. Mais ngande naza bo fona loba. Que na l'équipe ou na l'équipe. Est-ce que ça moment moi ça faut
kozala mpena makasi mpo nabima place yango mais ekoya nazokende malembe ntina kobima omoni motu mosusu akoloba ndeve na biso kabose ndenge aloba nazopelanga moko samombe ve aloba bongo eza bien bon mais soki totali ve na biso kabose omona elongi nomona yango epa 20 toni avantage wana déjà otali mpo omona elongi nomona yango epa ve na biso defao avantage mais sikoyo biso toza bato moko boye ozopela mpena samombonda wana mpena ozopela mpena samombonda ye moko ozobunda mpena na sens wana ko artiste aza kobunda samombonda eyembaka bosi bulembi balobi ke émission solo ya bienza ya bino oyo bozolanda biso boyebake tozobeta masolo ya art musique aza musicien aza comédien te aza mpe politicien te plateau tosalaka baémission mpe ya politique tosalaka mpe baémission ya art donc solo ya bien ayambaka jaka motu tu oza kaka na makambo oye na makambo na yo opesi eloko kozwa mpe plateau sans audience sans condition eza opesi eloko ngapi na zimo eloko po tolia na bandeko ndenge ezalaka babonani mpe yango badécembre yango vie nanga pite maseve la place ozolanda petit na oyebi ke makambo ya bien masa nanga obama maseve la makambo eza bien artiste dimanche ya lelo kasi émission baproduction fin 2019 oyo timbisa misu ebimi na 2019 fin 2019 baproduction nini bafani na yo oyo bazolanda yo na solola bien na Soli télévision base la production date nini comme la production mercredi à les 25 euros pour tozokota na sala showcase na metro bar na invité koya tamoi déjà makambo nyonso wana bolinga metro bar nini konaka système ka showcase kaka ko bino pe monde ngo bongo ta système wana pour babenga pe kuna po oza peka na G te oza na GT za o convaincre te moni mona gérant les lignes nzembo nzembo no penda na famille na ngala moni nzembo no ndiko lobeli biso nga pe na tenga maki moi mais nzembo no ndike ezongisi ondike fo ya to solo omona pe à part wana les premiers pe na za na showcase susu po nini bande ko benga wana beta live yabisi bango na nzembo ka moko na boyi ke naza loka batu misusu bayaka omona kuna nzembo na bisa Benson PDG makambo epa abani na banzembo batu tatata aye okota nzembo ngasko na boyaki na bilo kwa naza nelo moko nasala la show kwa bosepela ka eloko bosepela ngo yango na bino bosepela te oyemba mususu na ya oyemba biloko kuna sa show yango na dimna ngo show ba master kubalela fa ndima kaka ndima ka tebeta assemble la bité bino botala ko ndima bino be obeta ko zo atweke menga na ta na carrière na carrière na lingi na lisana ba discipline carrière na ngai faut zala boye za ten bat misu ndenge zalaka po batu nyonso te ba makaka aza elo moko ba ndu interpréter neti ba vina biso kama pa abimaka mama bongo pa ba ndu ta banzembo ne tata akomi eza nango fin du monde te donc nde naza na moko nakoma na mibale nakoma na misato nakoma na 4 temps bato bakoma découvrir Splendeur asala boulone bien napesi bango mwa 4 mwa 5 so namoni bango bakomi mpena kokware mpena na nga na bisiko napesa bango ata mwa album donc yo moko wana badoute ke okokano charge yango te omoni na minute oyo eza na bato misusu bazoyoka bavie misu bapeta ngo asala eloko ne bien atiki ne kasuki ne kana na bien atala yo siko fo yaka soko tie lisusu peti on dirait asala na bilo na bien o tie lisusu 4 5 au vandi penda a yo mususu ala penda peti o saveur abosala bien Peter Masevela mauvais Medine Masevela parfaite Masevela junior Peter Masevela bon dimanche na ndako place aujourd'hui ensemble na papa et na maman Kadi Pemba. Artiste, la production Ozo Sala, les 25 on a les premiers. Et ça uniquement kaka oyemba ka chanson ou bien so qui peut ba public ba single pe oyemba pe ba koto tipo mundebu à se focaliser ni ka na générique. A outeki Côte d'Ivoire ba to ba bini ka générique ba lembi ba zeli rumba ba betité. Parce que soit bi beta générique mo ya mundebu place outi soit ya maestro rumba mo robo. Oui, mais non, tu peux. Et le chanson. Et le on a autour tout à l'heure.
ntango nake kuna babengisingaka mpona elo na moko yango nasela show siko mutu moko ata ayebisanga pepete eloko akozisa biso kobine mundibu to ya mayeso mpo bayebi te ke nauti kuna nga monde mpo naloba nauti kuna donc toza ndenge moko te na mutu oyo soki botali ye boyebi ye auti boye donc nga siko na ye fo nabeta parcours place nauti mpo na kozala enga te nalobaka mbamo nga na leka place moko te mbamo nayebu nabunda te fo naloba ata bato bayebi te nga mofona nayebaki nautaki awa nayawa ata mpo ntina ya awa naleki bare nabimisi nga naleki are moko boye naleki ntina komi siko so moto atuninga moto mosusu alingi aya awa yo mokolo kende kuna osala ende nini na explike te bakenda awa mpo okuma na sens wana. Merci fidèles téléspectateurs, émission sur la bien, émission la bien, nous tous vos chanceux dans l'émission Oyo. Ça merci na Saddam Massamou na Oaza Simon caméra et na réalisateur le roi 16 000 mètres et le but info 16 les Mokambo Soli télévision Mokambo. Ça merci na cordon pour nous Kanza. Oazo gérer Soli télévision et na Dani Uneto Montréal mon académie à Tongo Massananga yo oyebi. Bana tout ya maluko église pouvoira ezara moko ya pasteur na biso Jérôme Kanko et ça j'oublié Mamarit Kanko ba fala et lui qui m'a comme vous déjà bien tous en abino ma fille d'abord Emira Simonjin artiste émission sur la bien ezaki ravi pour na yamba yo na yebiti okotanga moi 3 combos bi moi 2 combos ya ba musicien oyo sepela na bon ke lobby soza na besoin ba ko appuyer yo boyemba na studio baya obusolaka bien moi maestro moi mundibu wana ndako parce que ba musicien oyo moko vendre tel que non ya yo jaka chanson nanga ba couleur na e simba obuzala na bien oyebi na Congo tozana batu bazosala ndule bien Congo pena tosa pena ndule ata omoni DJ Arafat avant d'aller sur le talibé interview na bando le baso za musicien na pays mususu s'inspirer na Congo te le ba oza artiste te eza ba musique mususu ba grand poète ba da jupe ba sala o mona pena moi je vérifie o ka pene beta moi je vérifie docteur eza na ngo pena so tali yango na kati beat mo ebeta ona mo mona pena le roi vena biso quadra chacho moi je vérifie eza chacho moko eza na kati wana donc bango tout na album na ngai penda ona osala na kotala penda basé belé album mobimba na kosala ata mosu na koyemba ka denze mbonga moko mais nyonso wana fona luka ata pe na biso quadre ok bondele ve ata ba rendez-vous ezosimba te na koluka fona yembaka na pe wana à part quadre pa quadre na koyena koluka ve na biso esufali pupa do papa na mwana affaire donc oui ba ve na biso ba Venton rando oui ba Venton et ba Mayeso Fabro ba zebele misu bon il pato bango tout na yale yala imba bien aimba bien on tape implicite trop na kati ya Villanova Yoza branche zela Yoza branche ya Villanova oui ou non naza collaborateur mais si ya Mayeso comment de Mayeso alobaka azana alobani azana Villanova te azana light music aloba azana Villanova te mais azana light music parce que ngai siko naza mutu moko ya light naza lokola lokwa naza collaborateur ya Maestro seke naza côté mususu naza lokwa ingénieur moko boye donc azane abo travailler pe na mutu moko boye ko travailler pe na mutu moko boye mais na boulot nde to salaka yo ya mabe bato belé moko yeba Splendeur benda nde na yema nanga bato Splendeur asa mutu nanga ezalaka nango mona au travailler na mutu tel mais mutu wana pe na mutu na na sens wana ça va mutu wana zande mutu na yo Splendeur ozana émission sur la bien journal lelo info 16 ezabiso na lingi o lancer message moko pona info 16 émission o dege ikokota izokota na info 16 ba abonné na yo wana pe ba si abonné pe na info 16 et à à travers eux parce que yo déjà aux adhérents
ya bato ebele ya oyokola se mo ya mosusu baoya mpe na info 16 po info 16 eza chaîne oyo ezopesela bino bajeune tala makambo partout na monde surtout libanda nde place bino bolalaka awa na Congo tomona bino ka belili ya pamba me libanda bwa bato minene omoni nga na ntina moko ti kopesa mpenza temps ti ba 2 mois 3 mois 4 mois ntango nzembo yo moko motango promo nango oyo banda na kinia yo moko omona eloko mabe so otie eloko mabe moto aoyeba oyo okaki nzembo ti eloko mabe so otie moto aloba oyo epola so atie oyo eza bien moni na sens wana donc oyo nakoloba kaka mpona info 16 lokola bato lokola ba grand kakuni na yini l'homme moko fox ye so beaucoup te na koloba petit nanga ba livre sterling na tiki na Londres na $. Donc venanga à s'abonner awa na mama na biso ya pembe fifi 14 ba venanga ba kojo kamanji merci pour na soutien na bino bo s'abonner ba Momo William na Paris ba Chris Kakapinga la sagesse Arma Kanyama s'abonner abo c'était Rajidine Jazi Jean-Cy Label Diwaz Nduki Dimona Popia Mukolo s'abonner beaucoup na yebi soko s'abonner pour partager en lisusu partout donc ekekitoko nani lisusu ba Diva Dior la pomme verte venanga la bossanité venanga nani vekumi na lobby déjà Serge Gitongi 1000 esprits merci na yo na bossanité Richio Mokende bon venanga héritier Minibu merci pour nos conseils yo sanga petit misi plan awa kitoko monana Azali banda azana en Suisse d'accord PC bambote merci pour nos conseils na yo. Merci fidèles téléspectateurs, émission sur le bien Isaiah Bino artiste espandé ndaza awa émission sur le bien journal de l'eau bien batutu bozusuna nzela aza artiste musicien aza parolier aza guitariste et aza pe ayemba ka chanteur comme chanteur ndasali ilo na etimbisa misu bozongo na kati ya info 16 clip na izokota pe na Soli télévision kaka ndenge boyebi solo la bien ndenge à travers na bato na ye sans oublier vient na 16 mm balobi de mona bankoko et andimara ne banzambe ba congolais te ya andimara banzambe bankoko na ye eza pe logique parce que mboka na mboka ezalaka na coutume non même Jésus Christ aza pe na coutume na bango. Merci maman la reine Omba la patronne moi si Allemagne noire maestro Katu Seko depuis Allemagne na biki bana tout ya Bundes info 16 ya mo Mimi Kija de Bundes tango vi de Bundes bana tout ya Bundes boy ba maman la reine la patronne yende mto gérer ba congolais nyoso na kati ya Bundes na kati ya Allemagne en tout cas ba mbote belé na biki ba merveille na bino tout ba congolais au bolanda biso émission solo la bien ekitaki na kati ya Massina quartier 3 et en compagnie qui ONG association des droits du peuple pour le changement intégral tout ça qui on a président Jerry Babela azalaki na batutu oyo akendaki kotika moi quelque chose pour na ba orphelin oyo bazalaki na kati ya orphelinat wana artiste émission journal le comme na suka moi mot de la fin kini elobamara ngal ba émission oyo libanga te nga pesa ngo moi Valais Saint-Pierre na ba Saint-Pierre na bo sanité à part timisa miso na ko banda sous studio ba janvier nazo sala kaka moni artiste pour sala so ke loko ye sali ko so ke zo sala to latsala ba kombo moko wana mutaza pe moni so ki yo miselo no moko maison no mo ya sika eza bilamba bien eza makamyo so bien ozana puina no oko bandeli okoza eza nango danger koleka ba maison eza pembeni mais so ki yo yeka mama cher kwa kimo ba lipota kuna ba bosani ke yo koza bloka bien yango ce qu'on a mis tout aux ans puis moko boye il y a bien puis ya lisolo eza te puis ke ngana tie to sola kaka bon photo ça kasi on a le pesi logo zo makambo tali nzembo na yo donc na bo sanité na pesi merci na batutu balandi biso ba zapete bazui tant na bango ya kolanda biso merci na bino na lela bino trop ba fanatique de la musique ya bien donc voilà ba fanatique bolinga musique ya bien émission sur la bien comme souvent ngapena ozala jamais ngapona ko souhaiter bat oyo ba soutenir émission sur la bien
obanda na vie na 16 mm balobi ki yi alingaka nzambe bakongole te po yi azala de akongole tongo ye ko congolais te Congo yazala yalba to benga Congo 16 mm mwinga. Merci na bino tout vous soutenir pasteur Jérôme Kankou depuis Maluku et puis Zolanda émission salut bien ensemble na maman Rit Kakou depuis Maluku et ma fille d'abord Emerance Munzinga place aux Ali mbote belé et mbote pe belé na famille Peter Maseve la vie na nga ya tongo alobi elie pe junior Peter Maseve la mwana muke so vimbise ke papa na azana se Obama Maseve la Medine Maseve la parfaite Maseve la maman Kadi Pemba place aux Ali mais biki bana tout ya église Dieu pouvoira na Maluku le 25 bana tout ya kodim boya wana ba cadeau eza pona bino mwana oyo ako répondre bien azana ba cadeau na ye oyo pasteur Jérôme Kaku a préparé na maman Rit Kaku et osala moi bien boya wana vous allez jamais dessus parce que qui bonzambe toujours ya onde il faut bana y aller le bakola no Congo des mois au circuler net évangélisateur donc papa maman mema bana wana bana kodim baya ko se exprimer na ba oyo ba la kisabango taje bana kodim et ko sala pe bien na église Dieu pouvoira ya pasteur Jérôme Kaku et batutu bolanda biso bo ba émission et comme na suka awande presque conclure émission sur la mbote na ba congolais tout vous allez banda ba congolais nyonso o bolanda émission sur la bien et cordon Bruno Kanza merci na chance aux pesanga toujours na Solid Télévision Dani on est topé masananga et bi ma nous a déjà bien toujours travaillé pas ensemble pour sur la bien qui est de Bosso et Solid Télévision vous a toujours pour le jeune Mathieu c'est pas sous ali dans bon dimanche na yo mais bon dimanche na famille Munzinga papa Emmanuel Monsone bi vous a déjà bien na maman Marceline Nzema émission comme na suka un bon dimanche na congolais tout émission sur la bizana ozana besoin pe oleka numéro zana obengi okozalaka na plateau oyo artiste splendide aleki ezana ngo système PC loko projet loko surtout ba ve na bino boya bubenga tinda bakombo to ko sente ba bino ba ve o ba di banda na ba obaza awa et pour ça la bien merci artiste émission oui ayo na sepel ndenge wa ko répondre à invitation na solo la bien ça na bien ba tout bazana pour ça contacter nga ba contacter nga na plus 243 89 77 08 509 plus 243 89 77 08 509 ba ozwanga bango wana numéro ya artiste déplace pe mission solo la bien et kangami bye la vidéo vas-y notre dimension les Congolais voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm papa na Kevin agence 16 j'étais à Mila Bazako Kadesa Kokola toujours imité mais jamais égal 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide,